Jolo tambe na bimakate na bimilelo Jeke makambe zadio Abimakate Zakome akambe bonjote izaide monolele Ok, merci Bandeko nyonso ya ville capitale ya Kinshasa o ezali miroir ya Congo topesi biso mbote balandi nyonso bisika nyonso bolanda biso na libanda ya mboka bokolanda biso na kati ya Kinshasa na kati ya intérieur topesi bino nyonso bambote parce que tozali bana ya Congo tozali ba congolais. Voilà, lelo yo toye na kati ya ba écran na bino, na kati na ba téléphone na bino, toye ko présenter bino émission o ezali parlons de Ngaba. Parlons de Ngaba, ezali émission moko oyo tozali ko lakisango, toza ko lobela makambo nyonso o ezali na kati ya Ngaba. Alors, nalingi premièrement to ko lobela parlons Ngaba et sengeli to bana Ngaba ngo ezanini. Ngaba ezali commune parmi les 24 communes et à ville ya Kinshasa, la ville province de Kinshasa. Ngaba ezali moko ya ba commune o ezali ko constituer district ya Mwamba. Donc Ngaba eza na kati ya district ya Mwamba. Ngaba ezali commune oyo ezali na 6 quartiers na kati ya Ngaba. Voilà, Ngaba ezali na emplacement nango ezali presque na katikati ya ville province ya Kinshasa. Voilà, yango nde sikoyo tolingi to lobela Ngaba. Ngaba avant pe Ngaba lelo. Bien aimé, tozopesa bino mbote, je crois que no ezali émission na biso oyo ezali na cadre ya awa makambo nyonso ezali batu nyonso o basali makambo malamu na kati ya commune Ngaba. Nde awa tozolobela makambo. Soki yo pe ozana ba misala oyo sali toko yamba yo na kati ya na cadre ya émission pe na cadre ya chaîne na biso oyo ezali ko kamama na papa Michel Mbaki oyo azali moko ya bana ya Ngaba pe azali moko ya ba o basali misala ebele na kati ya commune pe azali ko diriger compagnie monene salle de fête auto benyi Arche du Congo ezape kaka na Kiaza na kati ya commune ya Ngaba. Mais lelo tolobela en particulier moko ya ba grand nabiso moko ya ba oyo baza amati mwana ya Ngaba oyo azali pe ya komata na kati ya commune nabiso. Bien aimé eloko na loba nga personnellement je vais un peu me présenter nazali moko ya bana Ngaba mais je suis un serviteur de Dieu nazali pasteur. Nazali pasteur mais nazape mwana Ngaba. Hormis ça, la Bible même Christ dit que non, si vous ne croyez même pas à moi, croyez à mes œuvres. Voilà, na cadre de wana awa, toza ko lobela ba misala ya batu. Ceux qui osali misala malamu na kati ya commune na biso, ceux qui osali ko travailler pour un avancement ya commune, ceux qui osali pe ko mema implice, toko lobela yo. Et presque eza nango mabete, ezali cadre ya mutu moko te. Mais tozo lobela nde tusikoyo bana ya Ngaba. Toyebi commune na biso oyo. La commune de Ngaba, ezalaki commune moko mal réputée. Parce que na kati ya commune Ngaba bakuluna bazalaki commune moko très sale, commune moko insécurité même à plein jour. Ezalaki commune moko makama malamu ezate na kati ya commune oyo. Mais na moment oyo commune ya Ngaba eza commune moko rejetée. Commune moko banako bengango peut-être que non moins évolué. Commune oyo ezati commune moko oyo bien aimé commune moko baebi que non peut-être na kati ya commune Ngaba eza commune oyo batu mingi batangi te. Kuna bakuluna bazali ezali nini commune oyo batu batangi mingi te. Alors na kati ya ba moment oyo bien aimé, bato aminene bakwa kota na kati ya commune na biso Ngaba te. Mais lelo yo tozomona ke Ngaba échanger. Lelo yo Ngaba ekomi na aspect mususu. Ngaba elati elamba mususu. Voilà raison pour laquelle biso tobite biso bana Ngaba tokotika makambo boyote. Et sengeli to lobela Ngaba. Mais il faut toye bananu banani basalike, banani ba contribuer, banani ba travailler pour lelo yo Ngaba ekoma o ekomi lelo yo. Bien aimé, nakobanda. Il y a des personnes
on a travailler c'est belé mais le non tout ça nan tout banana awa na kati ya makambo yo bien aimé nous avons vu l'apôtre Tambulkoti abana ko prophétiser il donne toujours de prophéties alobi ngaba doit changer l'apôtre Tambulkoko a appelé ma prophétie il y a changement ya ngaba na moment wana mai ezokota na moment wana bakuluna ezo bunama na moment wana bisonyo soto yebi ngaba oyo voir même aux hommes mwana za ngaba soki abimi na libanda balobi ovanda wapi habité a changé commune aux hommes va politiciens nous avons connu des politiciens na kati ya commune na biso nous avons connu des footballeurs nous avons connu des musiciens des artistes na kati ya commune na biso mais balinga kité bayebana na identité ya bana ngaba pourquoi parce que ngaba dans ces temps-là ils allaient dire bala bouté ngaba dans ces temps-là on peut avoir tout ce que na za mwana ngaba ils a soni mais tout le monde a qui papa Tambulkoti l'apôtre abana ko sa prophétie alors ngaba doit changer ngaba doit changer il prophétisait pour les changements de ngaba cela revient tout même dans la Bible ce que dans la Bible nous allons voir il y a deux personnes Joseph tango akoti na Égypte bande kone ba kolanda ye na kati Égypte moment moni kana linga kufa ayebisi bana Israël alobi ngai kalate na so kufa mais nzambe ya batata na biso akobimisa bino na kati ya mboka oyo tango kokobima mikwa nanga botika na kati ya Égypte te Joseph avait donné la prophétie ya kobima ya bana Israël na kati na Égypte. Bien aimé, Joseph est parti à Koufi. Il a laissé la prophétie de dire que non, Dieu va susciter un parmi vous. Après Joseph, nous avons vu Moïse, qui est le libérateur. Aïe, tango Moïse a bimisi, a libéré bana Israël, na maboko ya Pharaon. Lorsqu'ils sont sortis, Joseph n'a qu'à Égypte. Parce que Joseph avait donné la prophétie. Tango babimi, ba récupérer mi quoi Joseph babimi na. Il y a un homme spirituel qui a travaillé, qui a donné des prophéties, l'apôtre Tambulkoti. Je l'appelle un Joseph d'Engaba. Deuxièmement, la deuxième personne, comme Moïse d'Engaba, c'est l'excellence de l'honorable Charles Mbutamuntu. Honorable Charles Mbutamuntu, il est notre Moïse Nakachangaba. Na moment oyo batunyo so bazoti mangaba. Na moment oyo ba politicien bazoti mangaba. Na moment oyo batu oyo baza élevé en rang. Ba kwa vana ngaba te, mais à ce temps-là l'excellence l'honorable Charles Mbutamuntu andimaki risque wana ya koya ko s'installer na Kachangaba atongi ndaku pe avandi. Bien aimé na ko bisa bino lokomoko. Commune oyo bisika excellence Charles Mbutamuntu atongi ndaku na ye direction ya frigo. Bien aimé na moment oyo azotonga fondation direction nezala ki plein ya ba salité full moko a sakanate. Mais aye atongi. Mais yo ozali déjà mutu moko un peu élevé mais comment est-ce que on dit ma ovanda na kati ya commune oyo pe ozotonga ndako oyo na moment wana ba étage ezalaki juste kaka na ba artère na quelques immeubles na prince mais l'excellence alobité makamo nazo sala na yebi nazo tonga awa a bientôt nde nazo tonga awa bo mona bandako ekotonga maya ba étage na kati ya commune ngaba partout même na kati ya ba veni. Parce que bisika tonga kinda kunaye ezakut na artère ta na kati princité à côté ki na kati na avenue sur l'avenue Fesh ake atongi ndako na direction frigo bande ko nazo loba makambo yo ngana moni na miso parce que bisika ndako na na bisika lupango na biso eza musika te biso tozana masimanimba ye azana avenue o elandi pe jusque na direction ya frigo donc nazo lobela muto oyo ngana yebi malamu na yebi misala na malamu azo sala misala na miso na nga nazo mona na miso na ndenge batu ya quartier bazo me papo yo azo zwa mbongo azo ya kotonga awa ale azo ndaku na yake tonga tana lemba ke tana imete mais azo linga kotonga awa na kati ya Feshi pe na kati ya direction oyo salité boy full toni boy
le papa là, l'excellence de l'honorable Charles a accepté parce qu'il voyait loin. Alors il a une vision de loin. Habité, il a accepté à Tonindako. Après Kotongandako, Tomoni habité, Nakatia Komina Ngaba, Ngaba Bisika Komina Bakuluna. Ngaba Izali Bisika Oyo, Makamala Mozate. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer le phénomène Oyo Kuluna? Il a juste pensé à dire non. La première des choses que nous devons faire, c'est quoi? Il fallait qu'il y ait une volée éducation. L'excellence a tenu l'école. A tenu l'école dans la commune. Habité. Et là, ils ont cloisonné parce que nous avons remarqué que nos bakuluna ils de 12 à 20 ans. Et ce carwana, ils ont focalisé dans le phénomène kuluna. Mais à comprendre que nos bana oyo eza bana belé ba raté éducation. Pourquoi? Parce que ba moyen ezate na parents moyen ba tani ça ba ezate. C'est ce que nous habiter. Nous devons commencer d'abord na base à poser école. A tie école a toni école na ya kitoko na ba condition ya kitoko. A tie ba enseignant de qualité à côté si ba. Mais qu'est-ce que l'honorable a fait? Bien aimé, biso toyebi malamu ke na kati même million ndongo za wana oyebi yango malamu ke ko banda début fin de l'année soki na ba école eza bien formé moi kuya c'est plus ou moins de $450 pour moi na atanga toute l'année na ba frais scolaires. Mais regardez ce que l'excellence a fait à toni école na ba fonds propres naie. À ce moment il n'était même pas ni honorable, il n'était même pas ministre. Ataka juste personne loko la batunyo sona ba moyen na ba faire na mususu a toni école azui a tie maramunyo so bien aimé a kiti si prix ya minerval bana na ba école mususu bazotanga de début à la fin $450 mais et pas na ye a tia minerval $100 nazana katia commune oyo nazoloba bakam nazoloba c'est à vérifier pour nazana musikate je suis na katia commune ngaba a kiti sa frais a tia frais na $100. Bien aimé, tango, basali ouverture ya école, débordement ya kosakanate. Ban plein batondi. Pourquoi? Kou ya minerva et kiti, mais formation ya qualité. Aya kota la bi non. Et awa débordement parce que na ba énorme ozo senga ya éducation, bana bazana nombre limité na kata salle moko. Abi qu'est-ce que je dois faire? Abi non, comme la commune de Ngaba a 6 communes. A jusqu'au initiative ya kosala nini ya ko élargir tente à côté ici ba école presque dans chaque quartier ya Ngaba à Tony. Pourquoi? Parce que moi dans un quartier lui moyen aya na mokulu les associés parce que ba tiene pas école kuna. Voilà, c'est ainsi que l'honorable Charles a travaillé na volet à éducation à tali ba école na e pe bana babani kokota ba koti ba classe. Na ku moko ya moké. Bien aimé, tango a tie école. À part que travailler na volet à éradiquer le phénomène kuluna na banditisme mais au moins peut aller na volet emploi parce que na kata commune au yanga il y avait aussi des cadres il y avait aussi bateau ba enseignants au batangaki mais bazalaki chômé tango aye na école a école a participer emploi toujours na bananga ba bazi ba emploi toleki. Aïe, qu'on raisonne bien, dans le domaine de l'éducation, c'est déjà un pas, on a déjà travaillé déjà. Mais na kosuka wanate. Aïe, qu'on raisonne, na katia commune oyo. Batu bazali kobela. Batu pe bazana katia ba fièvre. Batu pe basala ba maladie. Il y a des cas à côté na volet à santé. Abi non na otika boyete. Aïe, asali nini hôpital. Asali hôpital moko moderne. Aïe na parce que non batu ba longwa ba kende limité, ba longwa ba kende campus, ba kende et tout ça bah nini bah gombe et consort na bah hôpitaux obiso to bien malamu mais non l'excellence a dit non et sengeli pe bananga ba et hôpital moko moderne na ba équipement oyo approprié a kiti a toni hôpital moderne ozo ba seul ko la poto mais toujours na coût moko moins cher prix raisonnable à ce qui on a été. Qu'est-ce que l'excellence a fait? À part que ça la makamona, à tali na domaine de la santé, à sali. Tango hôpitaux ici, à sali nini. À pesi misala, toujours na banangaba. Ba médecin, ba infirmier, ba sali et nini bazu misala. Chômage, à
travailler toujours dans la lutte contre le chômage. Habiter, qu'est-ce que l'honorable a fait? Habite toujours, parce que pour ça, nous avons échangé. Parce que nous avons Joseph et nous avons Moïse. Parce que mission de Moïse est Abi Misabana Israël à Égypte. Voilà la mission de l'honorable Charles. Abi, moi je dois toujours travailler jusqu'à ce que nous échanger. Nakosuka awate, bana obazosa la kuluna. Parce que dans l'occupation, Abi, je dois faire quoi? Aïe, de sous na volé à auto-école. À sali auto-école. Il y a gratuit. Bana toujours au bazalaki nanzela na balabala bazosa kuluna à côté si bango na katia. Il y a ma formation. Bazu ma formation. Les loyaux bazali utile. Ba côté na kata ba société. Les loyaux bana wana ba ko ba chauffeur bazo me mabiso. Toujours na kata vision, il y a excellence honorable Charles Moutamoudou. Bien mais à ceux qui ont un tabi bon. Ah qu'est-ce que je dois encore faire? À un côté là, ba présenter ba orphelin. Abi non. Nakotika ba orphelin te. Eza na bana mosusu bazali ba papa ba kufi maman ba kufi mais aza mona na droit ya kosali nakotanga. Qu'est-ce que je dois faire? L'excellence aye asali apesi priorité na bana. Azibana ba orphelin o ba papa bazate ba maman bazate a scolariser bango. Ba bani maternelle na école na ye. Ba ye ba seyo. Ba mati ba humanité ba zuba ma plombe. Lelo ce sont des diplômés plus de 300 plus de 300 au bazar diplômé toujours dans le cadre de la fondation Charles Moutamoudou au Batani sans rien payer, prise en charge par la fondation Charles Moutamoudou. Il y a le local là toujours Moïse, objectif n'est pas que Israël faut bima na kati na Égypte ba kende na terre promise. Bien aimé lelo to ko le belangaba, lelo to komi ko sepela ngaba lelo to moni bato bazokota na kati komi ngaba, mais nous ne devons pas oublier que il y a des piliers qui ont travaillé pour cette commune. La commune vient de loin. Les loyaux, on a la signé en établi. Non. Banangaba, bazali toujours convier libanda. Pourquoi? Parce que pour vendre un restaurant. Parce que on a pour que des restaurants, il fallait obima, la limiter, ok, lemba, ok, ba ville, ba gombe et consort. Ah bien non, je ne peux pas laisser banangaba banago qui est toujours comme ça. À sali salle de fête. Atie toujours dans la commune. Pour permettre bananga bazo bala baya ko bala aw bananga ba o bazo kini ba restaurant ba ko taper aw ana besoin avant azo moi jinae ali moi shawarma ali moi hamburger basale moi biloko moko moi moto aye donc asa à l'aise na ba condition ya bien asa wana a côté na kati ya nini ya restaurant pe toujours na kati ya ngaba ba salle de fête moderne. Habiter, et c'est que le qu'on appelle misala dans les aminités, il faut toujours tout faciliter bananga basala ni babala. Salle de fête ça coûte $800 à kitisi yango. So jo za mwana ngaba, oye, okobala na $400. Salle VIP, okoya kana biloko na yo. Omeloko te lutu te, nzungu te, nini te, eloko mo yaka kana biloko. Otiki makambo nyonso, il y a tout un service où ils allaient bien disposé. Donc, aux ça la fête locale dans la Gombe. Aux ça fête locale dans la limite. Donc, biso bananga ba complexe et longwa biso. Donc, to comme à l'aise. Au vandi mariage, aux a besoin que de musique. Toujours na katanga ba salle de fête moderne et kota. Pe na kou ya moke. D'ailleurs ngai na zaboy combien on a recommandé wana. Kutu ye kutu a diminué de $800 chaque $400 mais nga kutu. D'habitude ça na bana ba wande ko na biso ngaba. Bamosu basala ba mariage na ba $200, bamosu ba $250, basala wana na kata fête jusqu'à ba recommandation. Tabi on aurait été comprenez basa bande ko na biso basala ba moyen te mais tala kaka il faut bala ndima faciliter biso. Toza na kata cadre ngaba. Bien aimé nazolo ba makambo yo, ce sont des faits réels. Ils ont makambo te que nous tozoko to soit boy non. Tu vas pe na partie prité. Tozolo ba kaka na kati ya émission parlons de ngaba. Donc to linto lo ba misala batunyo so basali misala na kata commune na biso. Lelo ngaba échanger. Lelo ngaba komi ngaba mususu. Ngaba late longi mususu. Mais nous ne devons pas oublier batu o ba travailler pour commune oyo et comme lelo ndenge commune lelo. Voilà la raison pour laquelle on a rappelé
yo peut-être osa ignorant, peut-être osa oyebi makambo te. Voilà la raison pour laquelle to sali cadre oyo pona ko lakisa. Pe pona ko promouvoir, pona ko talisa ba o ba yeba kité. Voilà que non commune nga be utaki musika lelo to komi boye, mais il y a des gens, des héros dans l'ombre qui ont travaillé. J'ai commencé d'abord par l'apôtre Tambouliko qui avait donné la prophétie de dire que non, Ngaba doit changer. Et Ngaba est la capitale de l'évangile. Les lobbies sont bimba ça ensemble na katia commune ya Ngaba. Bien mais Ngaba oyo biso to yebi. Ezala ba joueur rebelle moi na Ngaba. Mais aboya, tengaza moi na Ngaba te aboya. Il y a des pasteurs, il y a des ministres, il y a des députés na katia commune oyo. Batikala ko ndima te. Pourquoi? Parce que Ngaba na moment wana ezala Ngaba oyo ko ndima identité Ngaba te. Mais de l'oyo excellence a travaillé comme un Moïse, un libérateur. Il y a commune na biso Ngaba. Bien aimé, nalena ya bisa biso. Tokoyo bossa na ngote. Bananga ba ibanda. To bimisa pa ba député. Parce que l'élection est bandit na ko lo bagana to bananga élection bana 2006, 2011, 2018. 3 élections passées. Il y a toujours bananga ba votaka. Est-ce que biso to bimisa ba député te? Vous croyez na katia commune au biso to bimisa ba député te? Non, to bimisa ba député. Ba député o ba bimanga na katia mwamba. Ko dia bananga ba basali. Parce que biso pe to kenaka na ba irne. Na katia commune nga ba nini ba bureau de vote ezali to votaka. Banda 2006, 2011, 2018. Totika la commune un député avant na katia commune oyo te. Ata tozoyi na élection Mobutu wana. Totika la commune te un député avant la kata commune. Jamais. Du jamais vu. Totika la commune te bananga besanga bato mona un ministre avant la kata commune. Pe na famille na ye na kata commune oyo. Azobima na tongo to moni ye wana bimi. Ake musala. Na pokwa ye kokota pe na bana na ye akoti alali. Totika la commune na makamwa na te. Mais avec Charles Moutamuto nous avons vu ça. To moni yango. Na ye na bana na famille na Ngaba. Tozo mona mwasi nazo kene reti na wenzanga bakuna kakoti asali wenze. Ayo ko bima. Vous comprenez? Donc ça veut dire que non, c'est un libérateur parce qu'un libérateur Moïse a ko diko bimisa bana Israël te ya za libanda bango non non. Donc pour na ko bimisa bana Israël, tu dois aussi être parmi les enfants d'Israël. Donc bozo bima ensemble. Voilà la raison pour laquelle l'excellence honorable de Charles Moutamutu est toujours ici en Ngaba. Parce que son souci est que Ngaba est là ta elonyo mususu. Asuki wanate. Ngaba Charles a travaillé beaucoup. Azana ba makambo ba œuvre belle ou à réaliser. Charles Moutamutu atali ba mama bi ngana ko tika ba mama veuve te. Ba mama o ba ku feli mibali, bazana ba moyen te. Ba mama o ba 3e âge, bazana makoti te. Qu'est-ce que je dois faire? Habiter na ko tika bango te. Charles Moutamutu a raisonné pour na côté ba mama wana. Qu'est-ce qu'il a fait? Je peux trouver ne fût qu'un petit rien, oyo, Fomoko oyo, quand même, et permettre Moutou, attends un petit rien. Bah, on va vivre, baza est belé. Sobi quand on a l'exa bango ape baolega parce que ça 4e mission na biso to le belanga ba. To ko l'exa bango, bomo na bango na misu. Ba maman oyo, honorable Charles a pensé pour na bango ba vivre parce que la Bible le déclare, Dieu lui-même le déclare. Parce qu'il est le défenseur des veuves. L'honorable, l'excellent Charles Moutamutu a raisonné ba maman oyo, a trouvé ne fils qu'un petit rien au bako zoata moi bassin a tchata mapa libanda pour alukate lo aoliate. Ne fils que na moi mapa na yazo tcha libanda wana tekiti na fin ya pourquoi et ko permettre ne fils que moi quelque chose à l'ambassade à la journée ça nini eleki. Tout ça toujours c'est l'honorable Charles qui est en train de travailler dans le cadre de la fondation Charles Moutamutu. Yango makambo e tozmoni yango toko kanga minoko te. Ndenge tomoni makambo yo toko diko batela kimia te parce que bien ça le fait que non soki bondimeli te. Moi je parle les œuvres. Bonimela ta misala nanga. Lokola za mosala nzambe na sanga ka passage yo nako kanga monoko te. Voilà raison pour laquelle le tindinga Paul ba asa mosala mazo ba makambo pourquoi? Parce que Christ nous a dit que croyez aux œuvres. Les œuvres parlent. Misala ya tata oyo Charles Moutamutu ezoloba. Asuki na ba mama veuve te. Asuki na ba mama veuve te. Abi Junior, mon souci c'est quoi? Na lingi ngaba et comme désenclavé. Oh. Comment ça? Abi oui. Ezate quand que nous mutu soja uti rond-point ngaba. Il faut akoma commune aïe super après à matin non. Donc à partir même il y a venu Moupoulou, à partir même il y a venu Bakayemba wana.
même avenir à partir avenir Zabawana au cause de moto kuna direct ti okoti lemba asali projet ya ba passerelle 413 passerelles o ya sopi na kati ya komi donc à désenclaver ba venir na ba direction donc libre circulation au côté ozana direction koti obimi ogoye na venir koti ozana mutu kana ko banga te okokota kimia asali ba pont a relier nga balemba asali ba pont toujours l'honorable Charles Mouton abi non je ne mets abi na kokanga mon côté jusqu'à ce que na mona ngaba elati longo mususu abi nazo travailler parce que nazo mona ngaba na souci mboka na commune na biso commune oyeke na sango mabe commune oyebana mabe commune oyo mutu mo akoya wate na kati ya commune na biso abi je dois travailler futo latisa ngaba elongi ya sika ba passerai de côté bon les cas comment on va passer les ali so tchete meilleur les cas zoka moto na yo bana ko kota ba venir vous allez remarquer que non mais ozana mutuka papa ozana mutuka na ko bangate ba ebiso zo kota venir tel o nazana ka o numéro 100 o numéro 4 kota na mutuka na o libre tchoko koma na se obimi na ope okay so bi okota pe direction ezaka volonté na yo moko parce que koto déjà komi na nga ba komi désenclavé liaison entre ngaba lemba ba petit pont asali nous avons vu moi j'ai vu tomona nini basoto mouton na nini na boulevard mais na kena ko mona soto mouton un mini soto mouton comment soto mouton amuke asala ngo pe na ngaba na kota venir wagungo kuna comment mini soto mouton eza na ngaba ya ko mona bana ngaba o amike bana complexité o soto mouton bango moko ba mona pe moi mini soto mouton na ngaba toujours honorable Charles Mouton asali yango. Donc, biso na kachanga ba tokoji ko envier sur commune mususu te. Tokoza la complexer ya commune mon côté. Parce que na kachanga ba makamno sezali. Asuki wana te habité bino ba pasteur. Boke na kana ba bututi na ba ipen. Tokoke neti ba limité neti ngato saka mission moko na côté ya GB kuna. Kolongo ati kuna faut que ne ba moto ba nini ozo transport ka kozo koma quelque soit à 20 000 francs congolais aller retour mais lelo yo to koma na chaîne na kata commune ngaba o ezalate chaîne na kata commune ngaba Pôle Nord eza wana avenue Kinzenzengo numéro 2 vous allez remarquer que dans ce côté wana il y a des émissions qui se font là donc biso ba pasteur ba mission na biso ebini mese les gana ba butu 23h na kimia na leki wana sala émission même suki 23h même suki ata 1h même na ko zonga na nganda ko librement na koti faut passer kutu vous allez remarquer na ngaba isha ko banga te papa so yo yenga batana butu ko banga na ote kuluna ngaba ala kasute kuluna ala kasute parce que ba kuluna nyoso ba koma ba travailleur ba chauffeur ba koma bana donc bana nyoso ba donc ngaba échange nga personnellement tona nini prière moko to bana ko sala ba papa Michel Mbaki na kata salle de fête na bango toujours ça nini to nini prière wana to bandango presque ba 23h ti ba 0h ou 1h to kati prière à deux fois na bana bisa notre papa Michel en tout cas na la te na kiti na parce que na tongo na ba course na sala ah mais papa mais to combien de 0h to 1h kutu ina mokolo moko je me rappelle que c'était 1h30 na bima na kata non je pars na wala na ko promise na kita na kata salle de fête Arche du Congo, boye bien, ils en a 15 Arche du Congo. So côté on a tout papa Michel Mbaki, c'est lui qui est le gérant. Je parle de choses qui sont vraies. Beaucoup ne peuvent vérifier. Azawana ya magana mbatu nyoso. Beaucoup takawana bo tout na yeke. To la nati pasteur mon gazo do bagé bo tout ne peuvent vérifier. Vous allez il va vous dire la vérité. Na bima wana mbala moko pe à plusieurs fois na bimi ba 23h ba 1h30 ba 1h na bimi petit na koti na ndako librement sans toucher sans inquiéter tina koti na ndako pourquoi parce que il y a des gens qui ont travaillé pour ngaba ekomana kimia ngaba insécurité et longwa et ceux qui ont été regardez a commis habité bana bazi ba maplomb toko sukate wana nakatanga ba université tikala ko zalate nangabo université zalate nangaba babité bana obazozo maplomb nous devons aussi tobimisa ba université terre nakatia commune ya ngaba bako kene ko kotango kala ba côté musuté ils doivent étudier ici à ngaba université Salem
asali université a facilité manangaba okoya makolo ata papa transport les ateto ok na biso makolo ezaka na wezanga ba makolo na koti. Donc aspect transport yemo Charles Lazio en fouter biso pour amemeli biso ngoti na ndako fouter biso ba transport otato bana ko futa ti campus ti ba ipen ti soki ba yese kuna no awa na ngaba cadre moko ya kitoko na asali service ya ba catafalque. Pourquoi? Parce que batu famille et belisi mutu prenons pendant même 2 mois, une année, moi na bela kaka na ba hôpital au biso to ebindenge belisa mutu ba belisa batu ba yebi yango malamu. Combien ça coûte? Parce que batu boye mbongo ekei na ba kisa makambo ebele seconde ko ayeko kufa. Ba kangami eloko za sauter. Batika muta kola na bi non, na otika te. Quand même to sunga quand même. Na moi moke onga na nango na ko disposer a somi ba mutuka oya bakata ya ko ba corbière akitisi yango asali bakazi bakatafalque ache a disposer salle. Vous allez remarquer que non azo sa famille yé so boza identifier boye bomoni bokoti ba yami bino bo poser kana bino baso aider batu abimisi katafal apesi abimisi corbière asi chauffeur na ye ache carburant abi kene zoa ebeme wana bolongolango na morgue bomi mangoti bisika oboko ngotika ndeko na biso ngaba akene kopema na bisika na ye akopema ya kimia catafalque et kozonga na pourquoi corbière et kozonga na pourquoi Evan toujours na cadre de la fondation Charles Moutamou. Donc pourquoi? Parce que c'était Moïse mutu o aye ko travailler pour ko bimisa bana ngaba na ndenge bayebaki pe azo pesa ngaba aspect musu parce que mission ya Moïse c'est ça que abimisa bana Israël na kati na Égypte pour na komema bango na terre promise. Voilà aujourd'hui to commis déjà na terre promise na biso ngaba échange lelo tozo mana batu ba nani ba indien bazokota ba foot mana kete zokota abi mokolo moko na tona mais excellence pourquoi je tika la kana katanga ba abi non je dois rester ici pour attirer batu mususu baya ba fanda awa parce que somme to bimi biso foto ba exemplaire ngafana sala na kata commune pour attirer batu mususu baya na kata commune alors bi ya boko ba rendez-vous ebele abi ngai obi junior qu'est-ce que j'ai fait moi ezana bato bele babenganga po bayamba nakutana bango na yamba bango bato bazepe élevé be ba expatrié habiter nga sala ndenge nini futo kota bato me wana nga bawa na yamba bango na kata flat na nga awa po esala nakutana o yaka na ngaba bango nyoso wana bayaka na ngaba mukolo moko ayambaka ba indien moko en face à la fête na flat na ye ayami bango na restaurant oh bakam na ngaba pe restaurant boyebe oui restaurant boyeza na katanga ba donc ayabi ba mindele wana na kata restaurant na yena ngaba bavandi bale ba meli pasepeli abi non to kansala ko ngaba soki eza ndenge nini nzoka ndenga makambo malamu eza na kata komya bi oui moi je reste ngaba makambo pesa na kata ngaba a bozana commune musude bozana kata commune ngaba bande ko bana ngaba bana Kishasa ba indien oyo bazala ki flatter babite biso pe futo ya kocha nini foot market alimentation na kata commune ah direct maka ka wana bala moko batali lupango en face ba négocier ba sali contrat ba zu lupango na minute oyo foot market ya munene eza ko salema na kati ya commune ya ngaba. Pourquoi? Parce que excellence avanaki na kati ya commune batu bazwa ko tala ye mbala moko marché monani. Vous voyez? Donc eloko to ba que non biso esengeli to reconnaître to simba batu o bazoluka ko memanga balikolo pona nini to sambela nzambe mukolo moko yeko talobi abi non tu sais pourquoi biso to sambela nga parce que nzambe to sambela nzambe parce que nzambe azali likolo biso to sambela nzambe nzambe azala kalikolo biso to sambela ngai abi oui c'est ça donc ça veut dire que non mutu o azali likolo akobenda yo lokola mona ngaba oyo azape positionner et sengeli biso beto s'attacher na ye. Ce sont des valeurs. Oh, ils en a katia commune ngaba. Il faut te protéger yango, il faut te simba yango, il faut te la reconnaissance na batu o bazo. Et mission ça dit cadre ya parlons de ngaba. So qui paye yo. Vous allez makamo sala ngaba oye. Nous allons parler. Nous allons parler na cadre ya sans polémique.
sans polémique, sans souci, sans bitumba. Awa tozoloba makamo o ezali réel. Biso tozolobela réel. Awa na kati émission parlons de ngaba. Émission o tozolobela makamo te ba montage awa ezalaka te. Lukuta awa ezalaka parce que biso na toza ba sala nzambe. Kolo cheno amusa. Donc awa eza bana na nzambe na bana. Donc awa lukuta elekaka te. Awa lukuta ezalaka te. Awa biso tozobaka vérité. En vérité, je vous le dis comme notre Seigneur l'a toujours dit. Christ parlait toujours au nom de la vérité. Biso petoloba na kombo ya vérité. Ah biso toko sa te. Toko sa na biso te. Nous parlons que de la vérité. Ce qui est vérité n'est pas le béliango. Lukuta te. Luka ba chaîne mususu oke no lo belango. Awa on parle que de la vérité. Voilà. Ozomo na ngo toloba que voilà. Qu'est-ce que mon commandant tuni bon. OK. Oyo sali za ba effort propre na yo. Na ndenge okomi fils élevé na kati ya komi na ngaba ozalaki député lelo okomi ministre. Nandeng okomi ministre, okomi moko azokota na kati ya ba réunion ya ba konzi o bazo diriger capitale ya Kinshasa province ville province ya Kinshasa. Apport na o ezani ne kuna bana okota kuna. Non junior. Comme na mwana, comme fils élevé ya ngaba, je travaille pour l'intérêt ya ngaba. Abi regarde, je vais te donner un exemple. Au moins direction ya Kikwiti, de le komi magadamisé. Pourquoi? Parce que nakati oui na yebeka na bazo tcha prince un peu partout mais eza bisiki eza Kinshasa mobimate la ti prince mais ce qui peut biso nakati commune na ngaba na programme ya Gentini na programme ya gouvernement provincial au bazo lancer ba prince biso penga ba to bénéficier nzela na direction Kikwiti parce que nous avons les nôtres kuna nakati bisika bazo le belango là où on prend des décisions nous avons notre fils de ngaba qui est élevé à Zakuna. C'est ce que il travaille. Résultat dans notre moni, nzela ya Kikwiti prince. Et s'il est là déjà. Et tu bazo ça là-bas pont. Après wana, tozana nzela muso projet moko e bandi pe déjà capella. O bazo tia ligne à frigo. Prince kokota tiron point ngaba. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tozana mutu oyaza élevé. Na kati ya gouvernement provincial ya Kinshasa. Donc moi nangaba azapekuta. Voilà, il travaille pour ngaba ela telongi ya sika. Ce qui lelo makadamo e kotinzela o ya frigo et la ti prince. Ndenge nzela ya Kikwiti koti. Les gars nzela Kikwiti, vous allez remarquer que nos activités changent. Vous allez remarquer que banda kunyo se zala ki tout autour acteur wana ezu va les changer. Donc ba comex et commis donc activité ba toza ki tout autour wana mbongo pe kokota parce que makadam ekoti. Vous avez nzela et commis vraiment ba to commis ko circuler donc faciliter pe à côté ka commerce makamio se peut les changer. Voilà, c'est ça. Mutu aza ko travailler pour na développement ya commune na biso yangaba. Bandeko nde na makamo totala ki to vandi to bité. Tokota na makamo ka boyete, tokotika pe ka boyete, c'est to lobela yango. Nde to le dit awa, to le beli que non ngaba te. To mona na biso batu me muto yo. Papa yo te to sibaye. Biso bana ngaba vraiment na so senga na bana ngaba nyoso sans souci sans commentaire. Na bi que non ba vie ça na on peut partager, ils a problème des opinion na yo, mais na ndenge ya bitumba te, na ndenge ya zoa te, mais awa tozo lo baka makam oyo eza ko salema. Ngaba ezali vraiment changé, totalement changé parce que nous avons reçu des hommes qui ont toujours pensé na changement yangaba. Donc les gens qui, comme j'ai toujours, j'avais d'abord commencé dans notre apôtre Tambuluko qui est l'icône ya nakata commune yangaba comme Moussa Lanzambe, il avait prophétisé. Aujourd'hui nous avons vu que non, voilà la prophétie donnée par l'apôtre Tambuluko et ça l'a mis. Kota nakata yangaba, ngabe ko yona ba immeuble partout. Ngabe ko na Nigeria. Tala ba immeuble. Ba immeuble Tony Nangaba. Donc, voilà aujourd'hui, Ngaba Ezu et Lamba Moussous. Voilà aujourd'hui, je peux dire sans complexe que non, je suis de Ngaba. Nakolo ba sans complexe. Ba jeune fille, oui, ba jeune fille. Dans les temps, ba jeune fille bazala ndenge nini. Ako ke nakutana mo mbali mongo boya azala Ngaba. Toi tu vis où? Non, moi je reste à limité. Je suis de Lemba. Voilà. Mais aujourd'hui, nous pouvons parler sans crainte, sans tabou. Que je reste dans la commune de Ngaba parce que Ngaba a changé. Merci. Topé si biso nyoso merci. Nzambe na biso apambola bino. Nzambe alo la apambola bino biso oyo linge landi biso na bisika nyoso zaleli oza a oza libanda mboka. Ezali cadre ya émission na biso oyo tozolobela toujours parlons de Ngaba
napesi vraiment merci bande konyo so balandi biso nzambe na biso apambola bino le Dieu de changement nzambe o a permettre que nos communes nga ba ezala changer je suis en train de prier bisika okolanda nga tika changement ya nzambe ebilayo yo peut-être oza komona makambo tantôt plutôt tika nzambe oyo aleki na kati ya commission oyo nzambe oyo apesi changement na kati ya commune ngaba je suis en train de prier que ce Dieu abana ko visiter yo tika année oyo koleka te okoyamba visitation na yo naza ko sambela nzambe oyo asimbi mitema nzambe oyo asali ke no ngaba elongwe commune oyo ezalaki commune sale commune oyo ezalaki commune ya ba illettré commune oyo ezalaki commune moko bakoki ko compter yango te commune ya soni commune oyo mutu ya munena ko vana kati ya commune oyo te mais aujourd'hui nous avons vu que na kati ya commune oyo il y a de grandes personnalités qui restent il y a des choses qui se sont changées je suis en train de prier mon Dieu tika nzambe alola abana ko visiter yo na kombo na Yesu Masia nde na bondeli en tant que musala nzambe je fais pas le kabongo je fais la prière yo mutu ozali na besoin ya changement na prophétiser tika changement et bilayo na kombo na Yesu merci na pesi merci pe nazali ko pesa mbote na bande ko balani ngai nazali pasteur mon nom c'est Junior Kumalungu et na pesi merci na papa Michel Mbaki oyo azali gérant ya salle de fête Arche du Congo eza na ba appartement so pe na besoin ya wa uzandaku kende kuna vous allez remarquer que non ba conditions ça normal et vraiment les cas on a besoin pour ça la fête les cas kuna c'est comme ça que non on travaille très bien ayo au mona koyamba bino na ba coupe toujours parce que tolo ba ngaba awo ba ngama kitoko za na kata ka mina ngaba les cas kuna akoyamba yo na coût ya moins cher toujours na kata cadre ya ngaba bato bazo travailler pour associer ngaba donc les cas kuna la salle de fête Arche du Congo et bakoyamba yo et pas ya gérant tuna ka toujours que na luka papa Michel azam pe musali azambe utuni akoyamba yo ba omemoti na kati ya bureau na ya oyamba sans problème sans micro papa Michel na peso mote bisiko za yo la nanga nzamba lola apambola yo naza ko pesa mbote na ingénieur na biso Arnold mutazako travailler ce sont des héros dans l'ombre bazomona na te mais bangoni bazako faciliter biso makamo ele kamalamu yo olanda biso bisika ozana na biso nzambe apambola papa ingénieur na biso Arnold bisika azali tika loboko nzambe e bidla yo pe emona yo na pesi mbote mingi na famille nanga na pesi Paulé Mapono na pesi mwasine Anaïs mwana na bango Polif na pesi nani couture nanga mutu pe oyo alatisaka nga papi couture aza pe na veni Masimanimba juste 53 azawana mutu oyo couture so lingola ta lokola ba Nigérien lingola ta na ba façon so lingi que no batonga les cas là-bas il va osala satisfait osala déçuté na pesi mote bisika azali na pesi mote na ngai na bana na nzambe nyonso prophète Shadrach na pesi batu nyonso bazola nanga bisika bozaleli je vous salue au nom de Jésus na pesi mbote na oncle ozali pe moko ya ba député ma pofar le normal ma pofar na pesi mbote bisika azaleli na pesi ba oyo nyonso boyebi ngai Augustine na Lubumbashi Augustine Mapono na Lubumbashi na pesi mbote bisika kola nanga na pesi bino nyonso ba dinette ba merveille bino nyonso na pesi bino mbote na bosani binote ba Darlene na pesi bino mbote ba Noëlla na pesi bino mbote tout le monde je vous salue na ba on atangite je crois on est ensemble on est de cœur nzambe ya lola a bosana binote ciao.